Oh, Felice
Ete awa duro yo mama kaba kita puna bangu abua.
Sonorisation pour connecter le micro à président et un micro sans fil. Et un micro cravate, s'il vous plaît. Une bête viva! Une bête viva! Tshisekedi est révolutionnaire, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix président, voilà maman Sani. Nazali kopesa bino mbote na longonia mpo na ndenge boye dele esika oyo. Ya mbote to banda
bamasolo na biso na kosenga na baoyo bafandi bateleme to garder un moment moko ya silence mpona bawei oyo ya biso nazokanisa bacompatriote na biso est Kasai bakufi na Tanganyika silence pour la bandeko oh bazali kokufa na Ituri na est ya mboka na Beni Butembo et autres na Kasai na Tanganyika na Katanga pour garder minute de silence pour na ba victime na biso oyo ya ba marche pacifique. Je parle minute de silence pour la leader charismatique Nabiso Etienne Tshisekedi Wamulunga. Merci Mamiko Mingite, comment ça te le 24 avril? Comment il m'a papa Wemba? Si moi et Yomoko, dans le 24 avril. Oui. Viva. C'est quoi ça va, Bodo Kanga? Bodoga. Ça va. Et donc, à Niboso, Eric. Etali le Kamoya. Eric Baza Koloba que peuple les a découragés pour la marche et s'inviter pour la transition sans Kabila autres Zalagi Kolukela na ba marche et salémité. Ngai Nangina et Bisabino Boy. Lutte oyo babengi combat pacifique. Boye ba que combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite. Poete à partir du moment où Toboy comme Mamandoki Toboy kosimba mbambeli makonga poto sala na mabe tokobanda ko avancer à petits pas. Mais bozala ya ko décourager te. Pour likambo et salemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo to salaka. Likambo yo ya oyo bomoni que manifestation et salemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te. Ezali pona makasi na biso to salaki pression na kati ya mboka. Likambo yo ezali cadeau te. Ezali conséquence ya ba pression ya bana Congo. Yango nazali kosenga bango ba voisin. Ba continuer kosala ba acte ya bonne foi. Et souki wana te. Tozali lisusu na décrispation. Na kati ya décrispation wana tozali na bandeko o bazali na boloko na moment tozali kolobawa. Tozali kokanisa Franck Diongo. Tozali kokanisa Eugène Diomi Ndongala. Tozali kokanisa Jean-Claude Muyambo.
biso pe bana UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna ba petit na biso ba Christian Lumu ba James Kachingu ba Jekobeya bango nyonso esengeli babima yango tozosenga ba voisin bayoka soni te ezali likambo ya ko perdre face te ba poser acte ya malamu bazongeli makambo ya oyo ezali na nzela likambo oyo ya ba marche likambo ya ba manifestation politique ezongi autorisé. Donc ça veut dire que bazali na nzela malamu ba continuer na nzela wana na kopesa pe longoni na police po bango tomesana kotala na bango lokola puku na nyau lelo basali mosala na bango ndenge longo bani esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango ba continuer na mosala wana mosala ya république ezalaka bongo na république babomaka ba citoyen pour la liberté te na république banyongaka citoyen te pour citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soda esengeli batala biso lokola baninga na bango lokola bato basalaka ke bango bazala batika kolanda mibeko ya mabe mibeko ya lokuta na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation esengeli ba oyo bakangaki bakambo ngo ba continuer ndenge tolobi babimisa baninga na biso oyo bazali na boloko awa ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka po mapolomi ekomi pembeni des fois wasaka politique te nana ebite ke bapedisa ya zonga soki bapedisa ya zonga yepa akoti na katika alors esengeli ba continuer basuka wate likambo oyo etali élection yango pe ezali na décrispation na yango boyoki boyoka boyoki yoki likambo etali eloko baza kobenga machine à voter kaka ndenge bolobi toboyi yango bakoki kokotisa likambo ya machine na kati ya jeté bino bosi bomona arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu voilà donc soki match bandaki 11 arbitre akokotisa 12e joueur te biso tozali ba électeur tozana besoin ya machine te machine wana ezali machine à tricher soki balingi toyoka na malamu soki balingi toyoka na malamu balongola likambo oyo etali machine à tricher likambo mosusu oyo ezali na processus électoral ezali likambo ya fichier bolandi bango balobi ke voilà banettoyer fichier wana sikoyo ekomi pe bato nyonso baa na kati nde ya solo me biso tolobi ezali lokuta
fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près, selon ba spécialiste, à peu près les sous 8 millions de lecteurs au bazali na kati wana ya lokuta. Or, likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toani lokwa toswama na nyoka na 2011, toyebi ke baje wana ekoleka te. Likambo mosusu ezali oyo ya serveur. Ndenge na lobi audit nango lokola ekosalema na oyo ya fichier esengeli pe esalema na oyo ya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya Senko esilaki toyokanaki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya seni il suffit kaka bakomela président ya assemblée eloko wana ekosalema. Banda secrétaire général Nabiso a komelaka président assemblée nationale depuis janvier 2017. Til lelo délégué Nabiso na nubatete. Pona nini? Parce que poste oya rapporteur ya Seni ezali poste stratégique nesika oya tricherie. Rapporteur o bazali na ye wana lelo azali komilo ba muto UDPS atenga makala. Azaka tusu ya UDPS te. Yango bazali kopikle alongwa te basi sakosa makambo na bango bongo baya kofongola nzela. Mais biso tolobi tolingi yango te. Esengeli avant sanza oyo esila likambo oyo ya délégué ya UDPS na Seni esila pe lokola. Parce que baninga oyo ya MNC na ya PPRD bango basi ba changer ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui ont commis l'isolo à UDPS bake kobimisa batu moko bazanga nzela baya kolobono biso ba député à UDPS songolo biso bakala toza koboya yango tolobi soki baningi kimi ezala basala likambo wana na pete nyonso toyokana na bango to surveiller ba élection wana elongo. Sinon soki toza batie biso na ba condition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino ba combattant bon lever option nini tokozwa pona ba élection wana. Likambo mosusu oya mibale na ngina loba na bino ezali o bozali koyoka yoka balobi basali baso na yoki kutu baninga bitu batangi ba négociation banini nalingi naloba boye UDPS viva sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoyi koyeba bino moko puisque boyoka ngo ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya Mowei na Congo na kimia nyonso masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te tango baza kosala bango pression na communauté internationale bazo kosela biso makambo babio non mais bango bazo pesa condition que non il faut kaka Félix ça comme premier ministre avant biso to sala likambo. Voilà
comment faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris likolo ya koina likolo ya kanda oyo ezanga tina alors que na culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya bitumba tovandaka kimia ti bakokunda mowei bongo nsima nango soki bitumba ezalaki ekontinue mais tala bandeko oyo tobongisi oyo ya biso président ça fait plus d'un an bazalaki na souci ata moko te ya kozongisa nzoto na ye awa. Au contraire même bakoseli biso kutuna makambo ke tozali konégocier primature. Alors yango naza koyebisa bino que likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili botalaki communiqué elobi voilà toyokani biso na pouvoir pour ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa date yebani te parce que bomoni bino mo document ezali na date te ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele esengeli batonga yango nanu bozela nanu bozela tokosola likambo ntsele wana tokosolola likambo ntsele UDPS viva toyokana likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique toponi ntsele pourquoi parce que leader nabiso azali ou azalaki un des rédacteurs principaux il y a manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele ezali projet de société monene ya motuya oyo MPR ezalaka na yango malheureusement basalelaki yango te ba préféré dictature. Nsele ezali lisusu symbolique pour la date où nous allons commémorer l'élo. Le 24 avril 1990, ezalaki victoire monene, il y a eu des combats, il y a eu des pestes. Pour nabao bayebi te avant le 24 avril 1990, ezalaki dictature moko ya suka kolobate. Parti politique ezalaki be moko. Tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pamboyo tozolata lelo te. Tozalaki na droit ya kobengama na bakombo ya biso ba chrétien lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te. Vio tozalaki na yango ezalaki kaka bitumba na bitumba contre dictature. Tango tolongi dictature Maréchal Mobutu amati na tribune ya Nsele andimi Aleli, Alobi, comprenez mon émotion. Depuis lors, multipartisme et quota. Pour hier, Azaka Koloba Tatabo, Moko, Biso Tozako Loba tenez bon, l'UDPS vaincra. Qui UDPS est pour vaincre. Donc, ba symbole mi balewana, et sali que le kola Tozala qui kopotanana bango. Baboy kopesa biso et sika, na ville, Tolobi, ok, terrain on appelle Ezali Ansele, Nsele Ezali, symbole monene, président Nabiso d'ailleurs, Azalaka na habitude, ya kokendaka ba kote wana, chaque week-end, chaque dimanche, asalaka ba exercice na ye. Eza kote moko, tokopeni saye nanu, na kuna na boboto, en attendant peut-être, tant oui de presse koko mana pouvoir, tout ça elle a un mausolée monene.
Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babi trêve namoni polémique bandi o trêve o UDPS a teki o UDPS a trahir non na lobia wa toza ba bantu à partir ya date oyo ekoyeba na ya ketoko kendo ya manzoto ya Mowei na aéroport ya Njili bon considérer date wana comme début ya trêve pour tokoki kozala te d'un côté tozana Mowei na maboko de l'autre côté tobimisaka bitumba ekozala bien te tokoyamba nzoto ya Mowei tolelie na palais du peuple ndenge toyokani sima na yango toke kokunda ye na boboto nyonso après tozongeli réalité na biso